ezali esengo soki bandeko bazali lisanga moko ekozala lokola basobeli yo malasi na motu ndenge basobelaki yango na nzambe Aron yango ezalaki kokita na mandefu na ye ekititi na bilamba na ye babi na biso ete na trois babi na biso ya solo soki bandeko bazali lisanga moko ezali lokola malili oyo ekitaka na bangomba ya Sioni ezali lokola mai oyo ezali na matiti ya ntongo epesaka malili na bangomba ya milai ya Liban pamba te ezali na Sioni nde Yawe akopesaka bomoi ya seko solo moyengo toyebi mayewu tukoloba ezali nde roi David alobi ete ezali basymbole ya mabongoli toyebi yango ete tokomataka na Yerusalemi mpona kosala misala kotonga Yerusalemi mpona mabondeli me motuna batundi biso lelo oyo ezali nini eske solo tozali lesengo eske solo tozala kati na kimia eske tolingani ya solo tonzola meso eske mundu moko te azali na likambo na kati na moninga na ye na kati na Koran na kati na bagroupe mpe na kati na bandako na biso batata mpe bamama botala nano harmonie oyo esalami na ndenge basopi malasi na motu ya nganga-nzambe ako ekititi na motu ekiti na mandefu ekiti mpe na bilamba na ye harmonie eza kolakisa ete bato wana bazali liboke tozalaka na bakanisi moko elobeli na biso ezala ya moko tozala lokola bakola mwa ekolala esika moko ekolama esika moko soki tozali lokola bakola mwa tokosala manso oyo tata na bana koseka biso me soki tozali biso ete mosusu elali mosusu elamuki ekopesaka esengo te mpo balobi na biso ete nzembo oyo ezali ya komata na ngomba ya Sioni moko ayebika se pose question nini yango lokokoka kuna na ngomba Sioni soki ezali te misala soki boyokani ezali na kati na bato nini balobi na biso tala nondo tozali awa soki boyokani ezali na kati na biso ekopesaka esengo tokozala lokola bouquet de fleurs tout le monde a la fleur mais tant qu'on a la bouquet de fleurs ils ont la gagné il y a mis la ezali il y a mis poussé ezali nyonso et puis mille conseils à bateau bah bon on a eu le bouquet de fleurs donc il a ici était biso de tout à la magie surtout la paroisse à Saint-Ouen tous à la bouquet de fleurs voilà makambo ya mike totika surtout na ntango tokomi batata mpe bamama tozala solo ndenge balobi na biso ete lokola malili ya ntongo tomonaka na rose na ntongo oza komona ete surtout emonanaka na bamboka matiti etutwi mai eza nde babénédiction ya yo na ngai mais soki tozali na bolingo ya solo te il faut tozala bato ya mokoto tozala bato tolinganaka makambo ya mabe tolongola na kati na biso
ceux qui te saignent ma part poli to ko yango mais to ça chacun pour soi to ça la ke longo disanga le ba tuna bisuna katina mukada ya pso disanga wana ceux qui ont mis le bouquet de fleurs et vous allez s'engo te moko na katina biso ko ba pa to legi to tanga ki ko na katina mukada ya exode la kisiete obima soy ko bimezalaki okota pezalaki to yebi tata Abraham azali mudinga babai ya tata tambe ni tata tambe kama singa kie atumameka tata Abraham amona kie ni kizalaki no mke atumba jamu mimba kamuana sibusaki tata tambe tanggal bagi lo pula ini moso nego kati tenen na sengaki ibota no ke bobungu tamu ko kati ibote ke daga bobungu meto yebi te munga goso apotaka na kati Egypt izalaka Joseph ende bate kaka ina bande kona yi tangu kokaka tatanta bei bali basa twagima en Égypte basa 430 ans na kopima na bango bana Israël tatanta ba kuna hali Moïse wala takamona ilaka abina yeke akende na ngomba Sinai mekokende na yeta bakumi na pembeni kona matana ngomba tatanga mbalo bina yeti longola bikoti na yo nyonso longola basapatu na yo ezali basapatu oyo biso tolati te ezali ete Moïse il fallait bien se repentir po ete Moïse ye ndenge ko remplacer Pharaon ya mwana tatanga mbalo bina yeti esika yo zali ezali esika ya kule ogoyo matandengo wana te Moïse na tango wana atubelaka tango kokaka tatanga mbalo bina yeti mpona les 12 espions bari ngo botala mubili ya ilaka bakonaka bango bakendaka tango bakomi kuna bamoni mboka moyo elengi makambo nyonso ekoka kasi bakutanaki na bambika babosani manso oyo tatanga basalaki mpona komona kati ya désert ntango bazongi bayi kopesa sango na kati na ngomba babi solo mboka toluti ezali mboka moko elengi makambo nyonso ezali kitoko kasi tokuti bambinga moko kuna biso liboso na bango tokozala koba bamaniolo tokozala biloko pamba babosani oyo nyonso talanda basalaki mpona bango mibale kaka tobapesaka témoignage kitoko Josué na Caleb bango bakotaka na mboka ya Elaka na 600,000 totala nano na ntango wana tata Abraham azalaki ye moko lelo mibeko ekoti na kati na lingomba bakotangelaka biso mibeko mokolo na mokolo bisika nyonso tokutanaka bakotangelaka biso mibeko bakotangelaka biso mpona nini mpona epesa bokeseni na bapayen mobeko oyo bakotangelaka biso ezali nzomi eza na 2 chiffres 1 na 0 soko lomoni moko oboyisi nyonso
Biso Bakimbangi, c'est Toye Bakayamo, nous serons jugés 2 fois. Pourquoi? Parce que Bakutaka la Biso Mibeko. Namango Mamsusu Bakabaka été le collaborateur soit ya. Nous se focusons bien sur tous. Mais colonies soyez Biso Moïse. Alors oui, si vous aimez le commandement de mon père, si vous m'aimez, aimez le commandement de mon père. Les lots, tu peux voir, la dernière Mibeko, tu peux voir Kaka, Mibeko, ils ont dit Fomola. N'est-ce que tu as dit à moi, on a 4 Biso, à Bessier Fomola Naye. Est-ce que yo faut la porter à Mibeko? Na Fomola Zanango, est-ce que tout ça, Maïa sur Mibeko, j'ai aussi un Biso? Est-ce que ça n'a Mibeko? Parce que tu as dit que tu comprends la Biso, théologie n'a pas basée sur le Mibeko. Mais tu comprends là, le comportement de la Biso. N'est-ce que vous avez on dirait que vous avez la bombe de côté. Pour y aller à la Biso, pour soi, la réponse à ma paix. Et c'est une réalité Biso, tous à l'exemplaire. Quand on a été tous à dire pont, mais pont on peut faire la solide. Mais ce qui pose la solidité, vous savez la midi. Dieu qui m'a dit c'est Yéba à moi été aux années le la soldat. Comme la religion, c'est ce qu'on peut dire, ah, ça va être la raison de démonie. Voilà la raison de la mort. Mais Dieu qui m'a dit c'est excuse-moi de faire ça. Que va être la raison de côté. Au lieu de 365 jours sur votre maman. Comme on dit chez nous à Kinshasa, on dit Tatana maman va aller t'amener assez. Si tu oses lever ta main sur ta maman ou ton papa, c'est une malédiction. Comme je l'ai dit, que le seul commandement où il y a une promesse à la fin. Il faut qu'on arrive à honorer nos parents, qu'ils soient maigres, qu'ils soient gros, qu'ils soient petits. C'est tes parents. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je n'ai pas connu l'affection maternelle. J'ai perdu ma mère, j'avais 11 ans. Et quand je pense à ça, quand je vois quelqu'un lever la main sur sa maman, je dis, mais ils n'ont rien compris. Le respect, ce n'est pas seulement tes parents biologiques, mais tout ce qui est parent, il faut le respecter. Si on veut qu'on puisse vivre pendant longtemps, il faut respecter ce parent. On a mis des beaux, on a eu il faut qu'il y ait un respect, le babot et la biso. Vous allez pas. Moi, on a retombé le bon côté pour le maman naïe. Biso, vous allez pas le dire, biso na misu. Bataille au mais les lots qu'on a au télémoin, à autour de la pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que, base athée. Ce n'est pas parce que vous êtes né en Europe, mais avant tout, vous êtes africain. Vous êtes africain, avant tout. Donc, banana biso, au bayo, kalingala, na lobby, botombo na kamaboko na bino te liboso ya parents na bino
kolobi na tata ke na kobeta yo ou bien na kosala nini. Il faut que tu honores ton père et ta mère. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tout l'équipe. Tout à l'heure, tout le monde a fait un 1 Pierre. Verset 1 Pierre, verset 2. Non, 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 11 à 12. Baru ni bisu di kamu yang mubaya. Solo batata ba mama. Tu zeni mubaya au na se adamu. Tu zeni poleka. Na tua kanda kisah mingi. Na likabuita ni mubaya. Tumuna kata mo pinili sasa. Porque na centre d'accueil, va pêcher au studio. Na va valise na yo. Mais en étant au paya, bino kolonio sur sa na valise. Pour nini aux amis au paya. En étant au paya, pour vous arrêter que chaussettes moi aux amis de Koroya Mesa, chaussettes mususu les amis na kati ya salle de bain. Sapato mususu les amis pour la noire, mususu les amis na salon. Mais na yebi ya moi te tamu ko dimaka obini. Tamu otonga ojie damba oyula taki obumbi ya ngopona nini ozali mbaya. Lelo solo ba yego ba biso eki ba ko évacuer badi. Pour par exemple, d'autres exemples que mon boulot bimi na kati di sasa. Ba lui va évacuer ba. L'étranger nyonso va na France, ba do na France. Mais si ko yo nangai to kamata ba sapato, o mona pere museza sika boye, museza sika boye. O moni tete tambo ya bona évacuer, il obu so pena na monte. Esali ndenge mobo yo na ngai na kati na mokili tozali bapaya tozali baleki nzela préparation ya moko na kati na biso ekozalaka ya mokolo na mokolo po toyebi ngonga te toyebi mpe mokolo te oyo ye mokolo oyo esika koya. Awe ukuta na position nini? Abo ukuta na position nini? Ceux qui osent monter des ordres, ceux qui osent voir avec le monde sont partout. Batata de maman. Kasi batiki bison de mon que batiki biso été. Tout ça finir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Des camouillas convoitises. Dans mon canal, il y a Jean. Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, va le dire seconde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne voit en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'oreille de la fille, ne vient pas au Père. Va t'attaquer ma maman. Lui, il a dit, donne en mobilité. Donne en mobilité. Pour aider, pour mobiliser, il y a une convoitise, il y a une autre. N'est pas au Brésil, il y a une convoitise, il y a une autre. Tout est bon autre. Ce que quand même, il y a une carte qui est bon autre. Parce que vous avez la mission. Solo bonzo que nous avons l'élection à Kambébélé. Tata pe maman. Tokaramika kanakati le koko. Tokaramika kanakati ya oiba.
tokangamika kana kati na matongi, tokangamika kana kati ya misala ya mabe. Depuis yo kana kusala eko difuta nini yoki, depuis yo kana koyiba difuta nini yoki. Qu'est-ce que souhaité? La convoitise, la convoitise. Oyo mulimo ko elingi ndege nzoto eboyi. Nzoto nangeza ko bebelanga toujours makambo. Nzoto nangeza ko bebelanga toujours makambo. Mais faut ni nyozo ko sala. Pour être nzoto na yo na makambo te. Et faut ni nyozo ko sala. Tout ça pour yo ete tata tsabaza ko bana biso tamu nyoso. Bonzoto eleki mingi. Bonzoto eleki mingi na kati na lingomba. Meso totali mutu mo watu litonga pona kufuma kama bonzoto azalite. Donc ça ko dimana biso spirituellement. Ba fomoli biso a soirée. Qui matinale. Oui, mais soyez spirituel. Vous voyez un mot pour un biseau. Mais pour nous, il y a la soirée. Ce qui m'a dit, tout ça, il va être le mais l'eau, nous avons négligé un mot. Mon livre est allé dans le conseil pour lire ma bonne vie. Bon, nous autres, vous me mariez jusqu'à mon côté. Tout ça, attention. Convoitise, la domine la convoitise de la chair pour nous autres, des yeux pour l'oula position vaginale, pour l'oula voici à moninga, pour l'oula bougali à moninga. La convoitise des yeux et même à mon goût. Na boboma ni semoni et puis sinon mutema kaki asali mabe ore lo kwaza kusenga biso ezali nini totika mabe tusala malamu yango wana papa simo kimba mkiangali aza kwa baba so mokolo na mokolo meske Mungu anaweza nakakila biso Mungu ni réalité. Surtout na tango ya suka. Mukilishini ngani. Makambo ya mapepo mingi. Valeur ya mtu zali susute. Tuza kubomana. Tuza kusala na mapepo. Pour la ligne, pour la poste, nous avons ça dans la paix pour la ligne, pour le monde. Quand je parle de la vie, et que tout ça, le vis-à-vis de ma païenne, tout ça, le vis-à-vis de mon frère qui dort. Vis-à-vis de qui dort, pour aller au monde, on est venu. Les femmes de l'Inayo, et l'homme de l'Inayo, Oliana yo, vila yo mokolo na mokolo. Bato wa kutala, tango sanga na par exemple na kati quartier. Bato wa kutala, ba présenter au verre ya masanga ya tout kaka été bien par exemple. Ino ko sanga na kamuntu. To sanga na kamuntu. Mengana na kafier na makawaide oyo nzambe na ngai asalaka
pona asali sangai tahun lagi musara di musuh musara naya membangga. Segi problem mo na sana way difficile envers un malade. Segi ka da yemi ka njeu o mo na kakate malade wana ajongi ndengi ya zaraki. O mo na peba ya mtu kei menga segi na prononcer ka frase bi ka papa kutika kaite. O mo na mtu respiration como tu manque tout ça un avantage qui sont bâtimbaliste tout doit quand même ça ya buke babi comme mingi ezali ba religion mingi to komona o ngana zali bouddhiste so tuni nzambe na ye ayi komona yete ba religion mingi so tuni nzambe na mamo yete mais biso so batuni yo nzambe na yo nani Kimba, c'est mon Dieu. Aujourd'hui, on a avantage sur ça. Nous avons des abstraité, mais nous avons des biseaux. Ça ne parle pas. Il y a un moment où tu as tapé ma maman. Il y a un moment où tu as tapé ma na mayo to witi lelo lelo pe tuzali na kati na misala so balobila biso beaucoup de fleurs mibeko alobila biso ete totonga bolingo mibeko pe misala un Pierre alobila biso ete tozala solo bandimi tokosana yango te ete tozali baétranger baleki nzela mokolo ezali yo na ngai lokola toyebi mokolo te toyebi ngonga te préparation ya yo na ngai fo ezalaka ya mokolo na mokolo ete tata wana nanga koya vis-à-vis na ye mama kozala te kolegi no mpe ya korana kozala te bokozala biso bino mibale farafara bokozala bino mibale yango wana batata mpe bamama maye toyoki surtout le cas où on est dans les ennemis, les ennemis qui sont allés par païa. Le roi de Yémi, mon maté, de mon côté, préparation de la Yon, la Gaïté, ça vient mon colo, la combat de la mort de mon sang. Amen. Prions. Notre Père qui est aux cieux, que nous faisons tout notre prière. Et la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Et que nous donne offenses et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est le corps qui appartient à tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.